naza kutu fatigué, mais oui, je suis tellement fatigué, mais maman nazo sala ngoza sacrifice parce que makambo yo nazo pe maté nga na lingi oloba lelo maman. Donc yo loba na oloba mingi te batu ba yoka. Papa, oki na oloba na pasi ya motema, na pasi ya mama. Na pasi otato kende kokota na kotaki libala na kotaki bana mike. Na zwaki bana lokola bana na ngai na pasi ya kokokola. Mama se présenter pour batu balingi bayeba opo sikoyo batu bazolanda yo monde entier bazolanda yo bayeba nani azoloba. Mama oyo abokola papa na biso bienvenue o bien bisa biso makambo ndenge zali. Onga na finga mingi. Ngai nazali mwasi ya noko ya bienvenue. Mwasi ya noko ya papa na biso bienvenue dedo. Mwasi ya noko ya papa bienvenue dedo. Bienvenue wana akoli na maboko na nga na moni kokola ya bienvenue boye. Bienvenue alala na ndako na nga na lamba na sukolela bienvenue bilamba. Bienvenue aza mwana eba na ngai. Bienvenue abenga sanga mwasa noko te bienvenue abenga sanga mama. Nde ngoko na bango akokoli bango. Atangi si bienvenue ba klasi. Nde baye kokutana na pe libala ya bana mike. Mais mwana na bazai kozwa engagement na ye depuis pour mwana. Abazai kozwa engagement depuis pour mwana. Papa tolobi te, makambo nyonso ezoleka tolobi te. Tolobi te tobandi kimbia lokola bienvenue aza na famille te nini te, mais tobandai kolandela ngo ke po toyebi bana baza na kasi. Bana bazali. Est-ce que oyo Annabelle azoloba eza vrai? Ya solo bienvenue asali yango eza vrai? Ya solo bienvenue asali. Mais ozotuna mwana mama nasali eloko te. Mama nayebi eloko te. Ti makambo ndenge ebanda kokotuna mwana mama nayebi eloko te. Ya soki likambo eza yebisa ngai nabenga tosolola mama nayebi eloko te. Kilobi ndenge mwana azokende azoloba mama lelo nazokende bakosambisa biso mama nayebi eloko te tokabwe na mwana tina 23 tokoseli mama nayebi eloko te. Tinde naye kozonga boye me nazwaki baboisi oyo te oyo naye komona sikoyo oyo Annabelle asali na bienvenue. Nazwaki baboisi wana te naye koyoka ngo te sikoyo natiki Annabelle asiesi mwana na ye moko. Annabelle asiesi mwana na bana na ye moko. Mama papa bienvenue Annabelle. Annabelle ayebi baplace touti. Annabelle ayebi bafamille touti. Nous avons quand même reconnaissant envers partout. C'est pas possible. Lelo bafamille na biso soki bayebi biso boye ti lelo place oyo tokomi kaka na travers ya bamibali oyo. Na mobali na nga azalaki na Chine. Tozalaki na mobali na nga na Chine. Tobandi kodebuye na mobali na ngai. Mobali na nga bimi akezwa bana. Aye na bana. Naza mama ya bana. Pese. Nga na mobali na nga. Mwana nga liboso aza na 25 ans. Nga na mobali na nga tookende 25 ans ya mariage. Mwana liboso aza na 25 ans ya mobali. Ya mibale aza na 21 ans. Ya misato azokende 20 ans. Ya 4e azokende 19 ans. Nalobi na mobali na ngai ndenge eza boye tozawa topema mpe bandeko na biso mibali kolobi tokolemba bango mpe bakosunga fami. Asalaki yango mama nazalaki motema polele na fami na koti nazali motema polele. Ti ndenge bienveni babandi na Annabelle ti ndenge baboti mwana liboso emesi. Tindenge baye koboyana na Kinshasa wana. Tindenge Annabelle akoki kosala bavile ya kuzoba. Mama polo banyoso ngai bon na ngeza na justice basuki nini balobi papa violé. Papa violé te mama. Papa na ngai loko na ofi suki monte mabasi. Na bandai kokondane deja mwana na pi mwana ngoko kosala papa na evite de l'opérité tibi papa violé mwana te. Bana
Hey. Bana baza vierge. Seigneur. Hey, la vieille maman modèle batu ba finginga ngala lingo beta histoire po eza makamba famille na bino. Nga esala ki passe dans le bité. Bana 6 père de famille. Ok, violeta. Kinshasa, Chine, France. Annabelle Abenga a menacé biso le bibana balingi ba se suicider. La police a repris ma roulembasse. Vraiment. Maman, tant que zolo ba mwana batu ba comprendre te. Yo obenga papa na biso bienvenue dedo mwana na yo mais batu ba comprendre te na faire comprendre batu. Azobenga papa na biso bienvenue dedo mobali ya maman na biso Annabelle mwana. Kwaza mwana na ye. Voilà. Faut pas comprendre. Maman. Azola enda kuya kufutela. Lupango mobimba oui ou non maman? O makamna lobaki awa batu baketembe bachenga panzi likolo. Batu bafinga bafinga mingai. Afongolele salon na Chine oui ou non? Afongolele salon na Chine papa. Afongolele salon na Chine. Bienvenue à Chine. Biso to déplacer na mobali na nga to tiki bango kuna. Abengisi mwasi ne abengisi na bana. Mwasi abima kati asale lokote. Bienvenue banda koluka depuis na Chine. Mwasi na bana na ndaku. Afongolele salon munene. Bienvenue kokipe bana. Makambutu nande ya sale fo ndenge bakomi place au bazale lo. C'est incroyable. C'est incroyable. Nazo pe matin, na lobi fona ke musana tongo maman. Naza père de famille, naza batu niveau ba fingi nga banzimi ya Annabelle. Yo ebi kateaka. Aza na église so nini na Facebook. Ngai responsable neti nga camarade ne Ariashu. Ba mona ngai lo ba bakanisi comme si on a vendu karaboye. Bato ba ebite makambo batu. Non. Silence de la vérité est vivant. Nani akosepela ta mwana na linga dawana ake konfuse na bana na yego nani akosepela mais mwana zolo ba yebe lokote ayebe lokote yango lelo ba confirmer ki ayebe lokote Akini katanza ndote bana na yeti na 20 baza vierge na poto pula. Mayoka ni bable meti na suka bazongi se po asepelisa Eric. Ah ça c'est qu'on a gardé ya kuma petro Maman oyoki ba voice, oyoki ba voice. Lobi na ka suite suka zawa lobi na suite zawa Maman ça passe. Okabona na kimia. Ende asambu na internet. Vraiment. Bocha baker bazo signaler vidéo, bocha baker bazo signaler
bazoni na bakata bocha baker bocha baker bocha baker ce qui problème est tolobi te na peki combien de fois na bondela na ben ana ben toza batu kolinga te makila bienvenu dans likolo na yo toza batu kasi sa bisika famille ezwi biso kasi sa towuti wapi kasi sa na bon Ariasu se connecter Ariasu yaka ko se connecter epanza mabala yaka makambe bandaki na Ariasu na prophète Shadrach na kotele kokondela na groupe WhatsApp mama na yebisu yo okitsa motema papa likambe kokomela ete yango na lobaki naza pasteur te me na lobaki baplan tu basalaki nzambe atikaka bana na ete chini na mbongo famille nao anabel nzamba mona yo anabel soki ya kifoto na mbongo famille nao anabel nzamba mona yo anabel yo zangisi batu kimia boye anabel famille mobimba tina bakishasa partout mona yo mais Ariasu me oza mabe andoki nzamba mona yo nzamba mbono anabel nzamba mona okoyoka ngai ndenge nasi bokozo oyoka ngai papa na biso akotaki hôpital combien de mois 2 mois ake kotali 3 fois kaka 2 mois na hôpital asali 2 mois osangeli donc mama moko c'est comme si ma force démoniaque Annabelle c'est une sorcière comment envoûter bana bosangela oki version originale ye moko papa bien final lobi bakangi atindi bana bakanga ye boye mobala otoki mopital bana bakangi azaki faible maladi atindela Eric soka te mama ndenge bazoloba bafini ye na se azolela kokufa bafini ye na se makambo nde ezokende ngai na ozwa congé makambo na ozwa congé na oke France bino boli bato mosu basesa bango bajete oyilie moto mokili mobimba boye lelo na tribunal ye moko akimi pourquoi atieba na confrontation na papa na bango ye akimi mpona bapreuve wana mama na ngai mpona bapreuve
bapreuve yango bakomema da 48 heures mpo bana balobi oyo bavideo atindaka na telefone wapi bavideo batinda bavideo batinda papa bino boza bato ya media botinda loba batindela bino bavideo wana loba batindela bino bavideo wana batinda bavideo wana oyo papa na bango badaye kotindela lobi mama na biso Annabel abengi lobi awa alobi aza na bapreuve tout ntango abandaki kokuta papa na biso ndenge azoviole de age à 9 ans ti 19 ans yo fanda odenosaka te nzambe moto yabi makambo oyo toyebi bana oyo bazokende baklasi na klasi kuzo bamoni mwana ndenge azali bakolandela mwana bakoyasi na ndako kotuna bongo na 10 soki 11 ozo emedi ndenge akokende 20 boye papa na azinzaka na ye ya solo wana vraimen ya solo ana justice ya nzambe nzambe amona soki nalobi eza fasi eza motema mama nga nakokaki te soki bolimbisi mpe nde nalobi na pousse yo oloba boye en direct parce que nga mwasi na nga aza awa pembeni na nga bafingi nga lobi ko pas possible na invente makambo nazokosa boyeboye po papa bato bakofinga oyo bayebi makambo te bato bakofinga oyo bayebi makambo te ngai oyo naza na famille ya dezo ngai oyo nabala na famille ya dezo ngai oyo nasali 25 ans na famille ya dezo toboyi te bafamille nyonso mabe ezalaka toboyi te toza deja famille sokokoti olingi famille toza bato toyebi liloba nzambe mpo soki mabe ezali okobondela tomona mabe mingi nalandaka mpe bato mingi naolandaka bayoutube bamakambo mpe esalamaka nango me ozomona bagisma ya basi mosusu modele basalaka me ana asali mabe donc mama yoko yoki bavideo wana tu avome eza soni mingi olimbisi kolanda te yoki bavideo Eric aza koyembela ye un coup naza nango papa nyonso wana naza na famille boyoki ndenge nini mama boyoki ndenge nini na famille nzambe toyoki nga naza nango famille nyonso eza nango me tolingaki mwasi na biso tolingaki toze kokotele tosilisaka na ndenge na biso na ndenge ya famille ozomona lobi nasololi na mwana tina 23 et quelque mwana azokende kolala soko mingi oloba mabe mama koloba mabe te mama nga naolinga ana azala bien soki ana aza bien bana bakozala bien yango nalobaki awa ye moko papa na biso bienveni dedo alingi kaka mwasi na ye alingi bana na ye alingi mwasi ariasu boza mabe ariasu nabengi yo combien de fois 3 fois mama na baaudio aza kopousse mama na biso Annabel na bondumba aza kuye moto azo apuye relation wana ye na Eric na Richasa aza na mwasi na ndako na bana misato Eric yango mpe akoyemba na petit mwasi ya bato ya libala eza makambo edérange bato mama na biso bapele ezokota c'est 100% bato bapingingaka à 2%. misala ya bienveni ekoganga bienveni azala mwana moko malamu bato babenganga ti bashine ayembela nzambe justice ya nzambe ekosala eyaka malembe me nzambe asalaka justice na ye nzambe asala justice na ye ana outaki kini ti chine na mbonga famille na yo nzambe apambola yo olongwe chine ti place okomi na mbonga famille na yo nzambe apambola yo me soki bienveni abundaki soki nefisi mbongo ya ndoko bienveni ata moke ekotaki te na badeplacement na bino ana nzambe azala na contrôle na yo azala na contrôle na oyo ofuti bienveni na oyo ofuti famille oyo na oyo ozosambwisa nkombo ya dedo oyo ozosambwisa nkombo ya dedo naza kutu fatigué mais soki na oui je suis tellement fatigué mais maman nazosala yango eza sacrifice parce que makambo oyo nazopema te nga nalingi oloba lelo mama donc yo loba nakoloba mingi te bato bayoka soki naoloba na pasi ya motema na pasi ya bomama na pasi oyo tokendaki kokota na
bato balingi bayeba opo sikoyo bato bazolanda yo monde entier bazolanda yo bayeba nani azoloba mama oyo abokola papa na biso bienvenu obiyebisa biso makambo ndenge ezali onga nafingami mingi ngai nazali mwasi ya noko ya bienvenu mwasi ya noko ya papa na biso bienvenu dedo mwasi ya noko ya papa bienvenu dedo bienvenu wana akoli na maboko na nga na moni kokola ya bienvenu boye bienvenu alala na ndako na nga nalamba nasukolela bienvenu bilamba bienvenu aza mwana epa na ngai bienvenu abengaka nga mwasi ya noko te bienvenu abengaka ngai mama ndenge moko na bango akokoli bango atangisi bienvenu baklasi ndenge baye kokutana na pe libala ya bana mike me mwana ona bazali kozwa engagement na ye depuis po mwana abazali kozwa engagement depuis po mwana papa tolobi te makambo nyonso ezoleka tolobi te tovandi kimbia lokola bienvenu aza na famille te nini te me tobandaki kolandela ngo kefo toyebi bana baza na kati bana bazali eske oyo anabel azoloba eza vrai ya solo bienvenu asali yango eza vrai ya solo bienvenu asali me ozotuna mwana mama nasali eloko te mama nayebi eloko te ti makambo ndenge ebandaki okotuna mwana mama nayebi eloko te yaya soki likambo eza yebisa ngai nabenga tosolola mama nayebi eloko te kilobi ndenge mwana azokende azoloba mama lelo nazokende bakosambisa biso mama nayebi eloko te tokabwe na mwana tina 23 tokosemi mama nayebi eloko te tinde naye kotonga boye me nazwaki baboyisi oyo te oyo naye komona siko